Tomondi Moïse Katumbi. Après avoir cette Kikuni, que ça la déclaration ya boye. Tomondi Moïse Katumbi a quelque chose de mercenaire. Ba mercenaire zambien. Ba mercenaire tanzanien. Ba mercenaire somalien. Ba ougandais. Ba rwandais. Baye bakoti na mabele na biso. Bakoti na mabele ya espace ya Grand Katanga. Ake kwa alonge bango wapi? Précisément na Kashobwe. Tango bakeba attaqué base logistique ya bazwa bibundeli. Bakuta na résistance ya FRDC. Fatia zalaki malin peu prudent ya kozwa Edi Kapenda mwana ya espace ya Grand Katanga atie wana comme commandant 22e région militaire pour défendre intégrité territoriale. Bato bayabi ya oeto yamba biyamba yamba ba congolais lokola nzambe asala mokili mobimba boboto efanda na ba congolais. Tala ndenge toyamba biyamba yamba toyamba bato ya este bato ya ouest bato ya nord bato ya sud baya na Congo 4 points cardinaux nyonso toyamba bango. Tala ba retombe nango yangoyo. Moïse Katumbi abimi. Qui est Moïse Katumbi? Merci Baimboka ba onyoso tu bazolanda mona mboka Cédric na la voix céleste. Na pesibino nyonso. Bonjour, bonsoir, ça dépend de la Ernini Oyo ekokutela moko na moko nabiso na ebiete bovandi liboso etandoike pona kolanda mwana mboka Cédric ya ba Congolais de père et de mère bobongama pona koyoka sango ya mboka na bino. Awa nazo ebisa bino eindi le masque vient de tomber. Tokangi bayumba bamonani et puis bato bazoluka ba barkaniser mboka na biso bamonani toyamba biyamba yamba. Qu'est-ce qui se passe au juste? Longola mwana pembeni na yo mwana mboka Cédric alingi aloba loba mbodi ya masekite ande na lobaka na bino pe na yebisaka bino vérité. Okotambola partout, mais okokuta vérité awa na la voix céleste. Bon s'abonner massivement, bon partager mission, bon liker, bon aimer, mon mboka Cédric abandi. Mboka na biso na ba danger ezebele. Mais danger ezana no écarté te. Ceux qui te lobi danger ezana no écarté te parce que ba dongole misu baza ebele yoka. Mboka na yo eza na ba problème. Bande konangai nazo senga moko na moko conscience esala. Conscience ya moko na moko esala. Souci ya mboka oyo ezala. Bande kolelo tokolobela la ba sujet ya balkanisation. Espace ya Grand Katanga bazoluka ba balkaniser yango Congo à part Katanga à part. Espace ya Grand Est ezala pe balkaniser bongo pona nini te espace ya Grand Équateur. Pour la ninité espace il y a Grand Kassai. Pour la ninité espace il y a Grand Bandundu. Toyo kakakaka espace il y a Grand Katanga. Ezala partagé. Qu'est-ce qui se passe bandeko na ngai? Moko yo nzambe apesa biso ngana yo. Tozala ba héritier ya mboka oyo. Lelo mboka na biso bazoluka badongolo misu. Bato bayabi ya oyo toyamba biyamba yamba.
Bakongolais lokola nzambe asala mokili mobimba boboto efanda na bakongolais. Tala ndenge toyamba biyamba toyamba bato ya este, bato ya oueste, bato ya nord, bato ya sud. Baya na Congo 4 points cardinaux nyonso toyamba bango. Tala ba retombe nango yango yo. Moïse Katumbi abimi. Qui est Moïse Katumbi? Bobo ngamana ebisi bino ba mbodi ya masekite pe nazolo ba vérité rien que la vérité. Boyoka qui à l'époque Sainte Kikuni opposant oyo bakangaki ye na mita oyo aza na makala. Sainte Kikuni akendaki na niveau ya Okatanga. Ake kosala déclaration ya haine oya lobaki ete bandeko ya Katanga to telema pona ko sauver espace ya Grand Katanga. Sainte Kikuni azalaki opposant pe aza opposant fabriqué par les communautés internationales. Lelo Sainte Kikuni akei na niveau ya Lumbashi ake koteni ba propos moko ya mabe ya haine. Ba propos ya mabe ya haine ya kokabola ya koloba ete bakatange bazale pa na bango. Bandeko na ngai mboko ezokufela nini? Olandi Moïse Katumbi après avoir Sainte Kikuni kosala déclaration ya boye. Tomoni Moïse Katumbi ake kozwa ba mercenaires. Ba mercenaires zambiens, ba mercenaires tanzaniens, ba mercenaires somaliens, ba ougandais, ba rwandais, baye bakoti na mabele na biso. Bakoti na mabele ya espace ya Grand Katanga. Ake ko allonger bango wapi? Précisément na Kashobwe. Et puis quelques mercenaires bazotambola na ville ya Lumumbashi, bazoteka bamai, bazosala musala moko oyo ke akotaka partout. Cirage, vernis. Un mercenaire, c'est très dangereux. Un mercenaire a commis kosala cirage. Un mercenaire a commis kosala vernis. Batouan natango baye bakomi kotambola 4 coins ya Grand Katanga. Boyokaki à l'époque Katanga Katanga babimaki bake ko attaquer base militaire. Na boule ke bakende ba attaquer base militaire, bazwa ba logistique o ezakuna ba attaquer Katanga, ba bloquer yango. Notre nation est à danger. Notre nation est à danger, bandeko na ngai. Ezo senga conscience ya moko na moko esala. Ezo senga conscience. Tango bakei ba attaquer base logistique ya bazwa bibundeli, bakuta na résistance ya FRDC. FHC zalaki malin. Prudent ya kozwa Edi Kapenda mwana ya espace ya Grand Katanga achewana comme commandant 22e région militaire pour défendre l'intégrité territoriale. Mwana ya mabere yozo vanda na distraction oloba ke facha zo sala le côté
ke Fatia zo sale le côté oyo ke banguna ya Congo batondi partout. Moïse Katumbi ezalaki na plan ya balkanisation. Piste d'atterrissage oyo bino bozoyoka ke Moïse aye ko réhabiliter yango na Mulendo. Piste wana nde motepesaki couloir Hippolyte Kanambe Kazemberele azwa petit portier na ye abima à travers piste wana ya Mulendo. Abimi akei Zimbabwe, de Zimbabwe akei Afrique du Sud. Et bobo sanate parce que histoire babo sanaka yango te. Le 9 novembre 2000 les mêmes pistes yango nde sungaka mouvement ya AFDEL lelo potomo na bakabila na be Hippolyte lelo à partir ya piste wana le 9 novembre 2000 yango nde babandaki kokitisa bazimbabwe banamibien ndenge batondaka ebele na Congo mobimba. Yango nde babandaki kokita pe koleka. Yango nde babandaki koleka à partir ya piste wana. Mais lelo na piste wana kaka les mêmes pistes. Moïse Katumbi akei kaka na même piste wana a réhabilité yango. Pona nini boye? Pona nini boye? Na même piste Moïse Katumbi akei a réhabilité yango. Na même piste akei pelioka biloko eza grave. Moïse ayebaki te ke service ya renseignement ya sécurité ezolandela ye. Lokola sa azwaki déjà bacontact, lokola ayebaki déjà que tout est accompli, na bloqué déjà espace ya Grand Katanga. Tolingaki tolala tolamuka soki Congo tozalaki na renseignement moins. Tolingaki tolala tolamuka espace ya munene kei. Moïse alingaki a bloqué yango. Mais lokola Fatia aza beton na yebisaka bino époque toza nango eza lisusu époque ya kosala coup d'état te. Époque ya coup d'état esi eleka. Aéroport wana eza place nini? Eza na kati ya capitale te, eza na province. Eza na province ya Haut-Katanga. Précisément na territoire ya Mwepo. Na groupement ya Kafwa. Précisément na Haut-Katanga. Nde omoni place mutazo bongisa aéroport. Bakia kokuta 4 jeep blindés marque américaine. Jeep blindé, jeep de guerre. Oyo ke Congo mobimba biso ndenge toza na armée na biso mobimba 4 jeep ya sorte ya baméricain wana toza nango te. Gouvernement aza nango te, mais individu aza na yango. Ajiba jeep wana wapi? Bandeko Moïse ajiba jeep blindé marque américaine 4 jeep wana aji yango wapi?
et puis individu civil. Tala ndenge vidéo kangi Moïse. Ouais, yaki natangi anata propagande. Bana veya balela. Bana imana balela. Bana birima balela. Va vidéo. Au moins de vidéo kangi. Lingala ya pamba mutayebite. Lingala ya pamba koloba. Moïse ayebite. Bana mazembe balela. Bana mazembe balela. To yamba bandeko nanga tokenda kosimba mama na touche to yamba étranger. Fatia zalaka na raison. Lokola si akutaki déjà. Kabila na époque ya Kabila Tamwe Mwamba après ça qui est nationalité. Certificat de nationalité. Awa Klebo wa ekangi Moïse akoma congolais. Lokola joie qui déjà certificat de nationalité. Tango bazokanga Moïse bakosambisa ye awa lokola peuple congolais. Sikoyo me place yokovanda okopesa fati région. Et puis bakangi 120 mercenaires. Les étrangers na Kashobwe ndenge na zo bisabino sikoyo Kashobwe examiné. Et puis lobi baskote Moïse babimisi na Kashobwe batie na résidence aza surveillé par Demiap. Awa biso tozo senga Moïse Katumba transféré awa na Kinshasa. Aya kosamba awa na Kinshasa. Parce que na mitao ya aza na maboko ya Demiap. Président Cédric Alobi aza na maboko ya Demiap. Awa ko échapper lisusu te. Basali bavanti. Vistati portant des anciens. Mweba kanga ancien gouverneur ezate. Ancien premier ministre ezate stati ya constitution ezo protéger bango. Mais lokola bakati bakuti en fragrance. C'est que bakuti mutazo sala infraction. Ye moko pe avanda ki si place. Kuna ta maso lukinzela ko bimela nzela ezate. Mwana mboka ebika penda sali mosala na ye. Ba bloquer Kashobwe. Na yebisio bakangi à peu près 120 personnes. Nationalité douteuse. Na ba américain noir américain na kati. Boye kosala nini. Ce qui est grave, ba noir américain, baye kosala nini na Kashobwe na réhabilitation ya aérogare. Piste d'atterrissage. Bande konanga ibo partager mission bokoto. Na ebisaki bino kozala mbodi. Bana kabane na bango lokola bazo jouer international national. Ambongo ana ebisaka bino mutu nyonso toyebi origine na ye ndenge ayelaka. Pe ndenge ayelaka ti ndenge akoma. Lelo mbongo akoma sango. Akomi cardinal monseigneur. Ngai nasambelaka na catholique. Mais po na likambo etali mboka na kobeta yo mbodi. Depuis Congo et ba cardinal. Le médiocre cardinal c'est Fidolin Mbongo. Nazo préciser bien. Depuis Congo et banda Congo, royaume Congo. Tolongo na royaume Congo. Tokomi na Congo, République démocratique du Congo. Tokotaka na Zaïre toye na Congo. Ndenge na zoe bisabino makambo za koinda. Ambongo ifa tubela. Vidéo ekangi ya mbongo parce que na ebisaki bino toza na
de regroupement groupe ya bana mboka ba congolais de père et de mère na groupe ya ba étranger basali bloc na bango ouais ça dirigé na spirituellement par ambongo mais nayebisaka bino ke ambongo ti aya na Congo toyebi ndenge ayelaka awa nde place tokotuna Jean-Pierre Bemba Gombo il faut akende kojustifier na justice ayebisa biso Jano Bemba le père Bemba Saolona azwa ambongo na âge ya 5 ans ambongo akoli na ndako ya Bemba Gombo ya Jano Bemba ensemble na ba Jean-Pierre Bemba oyo bino boomona tandis que ambongo bazwaka ye na Centrafrique na âge ya 5 ans mama ya mbongo nani papa ya mbongo nani kobanda 5 ans akoli na ndako ya Jano Bemba ti lelo ndenge ya mbongo akola boye eza na bamale mususu bato eza na bato mususu ko apandre bango penga na mboko oyo bamemeli biso mutu moko nationalité douteuse ye kutu douteuse ata 25% mpo na Congo aza te soudanais aye koganga na Congo ambongo bandaka o nazo senti je sens l'odeur de balkanisation lelo ambongo na France 24 ambongo ake koloba biloba loba ambongo ake koloba biloba loba na France 24 alobi ekozala na changement ya constitution te ambongo tozozela yo awa nazobengisa mwana mboka Costa Mutamba il faut abengisa ambongo alobi mboko eza chaotique lelo na niveau ya est avancement koti makasi pona nini ambongo azosala déclaration ezokutana na réhabilitation ya aéroport ya piste d'atterrissage na Okatanga pona nini boye qui est ambongo dans ce pays ambongo aza lokola pasteur nyonso lokola évêque Mukulu lokola prophète Kone Paul Dominique lokola Laura Dalo lokola Dioka aza lokola ba Marcelo qui est ambongo dans ce pays ambongo olie ke alakisa bato nzela ya lola ambongo azolakisa bato nzela ya est quelle confusion ambongo olie ke alakisa bato nzela ya lola teya bandimi nzela ya lola ambongo abaloli mateya ambongo akomi olakisa bato changement ya constitution esalema te quelle confusion ambongo meli nini olei nini olangwe nini un prêtre azoteya mais soki otali mutema ya mbongo diable incarné incarnation ya diable au Congo c'est fidole ya mbongo même makambo ya mbongo azosala diable ye moko Lucifer azoyeba ti moto oyo afo mutu faux pasteur faux prêtre Israël Benjamin Netanyahu famille ya Nzambe baleki ya Jésus bazobunda mpo na intégrité territoriale bazobunda mpo na korécupérer mabele na bango mais ambongo azobunda mpo na kosede mabele quelle confusion bible nini oyo te ya biso mbongo bon nzambe nini oyo olingi olakisa biso nzambe nini ya Israël nzambe nini oyo olingi olakisa biso Israël pays mosusu biso pays mosusu nzambe nini oyo olingi olakisa biso lelo Israël azoboma bamasi azoboma ba palestinien
azoboma ba Hezbollah alandi Liban a bombardé Syrie alinga bunda na Iran abunda na Russie. Combien de pays oye moko alinga bunda na bango? Même beaucoup ya biso ya Congo tozo bunda na monde, tozo bunda tozo sangisa na Israël, na États-Unis, na France, na Belgique, na Allemagne. Kuna to boma bango na est catégorie nyonso. Tozo bunda na ota ambongo asala ta déclaration moko te pour na est de la République. Ambongo zo sala déclaration na France 24 et prête nini cardinal nini o bino bomona na Afrique mobimba o ba le kakate TV5 monde na France 24 kaka mfibele ambongo première fois na histoire ambongo alongo la sultane ambongo aza politicien ambongo aza cardinal te lakisa bato Jésus le kaka na Ninive nani alekaka boye nani alekaka boye Jean-Baptiste bakataka kingo pona nini pona fête pona boye ambongo azolakisa bato bozwa constitution bo changer te bo sala mboka na bino bo pesa ngo na maboko ya bapaya constitution bo mata bo kita ekozala changer et puis bino bloc na bino nyonso oyo bokei ya bapaya oyo boza dirigé par mbongo bazokanga bino moko na moko ozoleka na justice okende kojustifie bapropos teni ya haine tribal yo oza congolais te masolo bakongolais yo kokota ndenge nini awa toyebi mutu nyonso ndenge ayaka ata soki okoganga ganga na yo me toyebi yo oya 5 ans bazwa yo na Centrafrique oza soudanais yo mona famille mbongo yo mona mbongo akufela toyebaka bino ka boye famille obokufelaka te ba Melchisedeki ya ndenge nini Melchisedeki aya azonga ambongo yo kufela koko na onani yo mona bango baninga bayokaka bilengi ya bapara yo yoka lengi ya para Jano Bemba Gombo auti kokabola biloko ameli baninga biloko ya famille Jano Bemba tikaka apesa bango ndamu yozwa mais yo koli na ndako wana yozwa combien yebisa biso zoza mwana Jano Bemba kopoza mwana Bemba Saolona omoni ba confusion na bino karino moko ebotele abota na tembe ozobokaka bana tous les communes wana bana tango lingo sanctionner sango ya kitambo abisi bino lobi bino nyonso na yebi bana na bino bobuja o sanctionner yo koka ayebisa o vérité bitumbeye Israël bitumbeye baza focaliser pour na mboka na bango mais yo ambongo oza focaliser wapi tango zoboya ba changer constitution article 217 ojoloba ke un groupe letini soki bavandi bareklame mabele entité wana batikela bango lokola Moïse paye azoreklame Kashobwe azoreklame Okatanga batikela yango yo mbongo obeteli ye maboko ba M23 na est de la République bazwa 4 territoires ya Ruchuru Masisi Nira Kale na Walikale yo mbongo obeteli bango maboko eloko zolinga yango wana faux prêtre d'ailleurs ata komi yonga na omela yango lisuté tala degré injustice bozala nango biso bokatela biso bakomi nyo muke bino bomelaka komi nyo munene bava dringo bino botiaka ya vin wana botika kotiela yango na mwa bo wana babenga yango ni mwa liboka wana muke tiaka yango na vin tomonaka quantité yo ozomela
liboka wana ekotele ezalaka muzindo eleki vert mpe bozomela vert moko koleka ta mutu ameli vin koleka ta mutu ameli whisky eza na matière ya suka na drink mpo na nini te bandimi bopesaka ye biloko bopesaka bandimi biloko wana azela mpo na nini te bopesaka bandimi biloko wana kaka bino moko bomelaka epuis communion bokatela biso communion muke bino bozwaka communion munene mpo boza mitema minene bose trompe epoke boza miyibi bobima na nzela tozela bino epuis peuple congolais toza mpe tozela bino oyo ya komeka lokola bokeka bana na bino baopoze nyonso bakei na États-Unis d'Amérique biso bokende boya toza na bloc ya kochange constitution bombata bokita changement constitution ata bolobi yoza na imperium oyo koboya bachange constitution yoza na imperium yebisanga ti yoza na imperium yoza na imperium oyo okoya oboykote kochange constitution lokola botomi na nzela tozela bino bobimaka na nzela tokosala bino sese kumbu cheku totie bino na kati mwana na mwana akoluka nzela akobimela mwana mboka Cédric amoni ya suki bato ebele oyo babandaki kobenga ngai ozobenga mwana mboka Cédric ozozwa ye te nakutanaki na bandimi ya mbongo babotoli ngai telefone bandimi ya mbongo bazwi telefone na ngai nayebi te soki obengi ngai ozwi ngai te nazotambola na likoni likoni kaka bino mwa boyebika terme na biso bakinois likoni kaka soki omoni ozwi ngai te naza na likoni numéro nanga plus 243 81 77 41 486 plus 243 81 77 41 486 wabino mwana mboka Cédric Congolais de père et de mère Nzambe alola pambola moko na moko yezalaki mwa nzete mpe motindami te kasi elongi na ye nde ekitaki mpo na kobikisa mboka Congo. Merci. Centrafrique oza soudanais yo mwana famille ya mbongo yo mwana mbongo akufela toyebaka bino ka boye famille oyo bokufelaka te bamercisedeki ya ndenge nini mercisedeki aya azonga ambongo yo okufela koko na yo nani yo mona bango baninga bayokaka bilengi ya bapara yo yoka lengi ya para Jano Bemba Gombo auti kokabola biloko ameli baninga biloko ya famille o Jano Bemba tikaka apesa bango ndamu yozwa mais yo koli na ndako wana yozwa combien yebisa biso zoza mwana Jano Bemba kopoza mwana Bemba Saolona omoni ba confusion na bino Karina moko ebotele abota na tembe ozoboka ka bana tous les communes wana bana tango lingo sanctionner sango ya kitambo abisi bino lobi bino nyosho na yebi bana na bino bobuja o sanctionner yo koka ayebisa o vérité bitumbeye Israël bitumbeye baza focaliser pour na mboka na bango mais yo ambongo oza focaliser wapi tango zoboya ba changer constitution article 217 ojoloba ke un groupe de tini soki bavandi ba réclamer mabele entité wana batikela bango lokola Moïse paye azo réclamer Kashobwe azo réclamer Okatanga batikela yango yo mbongo obeteli ye maboko ba M23 na est de la République bazwa 4 territoires ya Ruchuru, Masisi, Kale na Walikale
yo mbongo obeteli bango maboko eloko zolinga yango wana faux prêtre d'ailleurs ata komi yonga na omela yango lisu te tala degré injustice bozala nango biso bokatela biso bakomi nyo muke bino bomelaka komi nyo munene bava dringo bino botiaka ya ver wana botika kotiela yango na mwa bo wana babenga yango ni mwa liboka wana muke tiaka yango na ver tomonaka quantité yo ozomela liboka wana ekotela ezalaka muzindo eleki ver mpe bozomela ver moko koleka ta mutu ameli vin koleka ta mutu ameli whisky eza na matière ya suka na drink mpo na nini te bandimi bopesaka ye biloko bopesaka bandimi biloko wana azela mpo na nini te bopesaka bandimi biloko wana kaka bino moko bomelaka epuis communion bokatela biso communion muke bino bozala communion munene mpo boza mitema minene bose trompe epoke boza miyibi bobima na nzela tozela bino epuis peuple congolais toza mpe tozela bino oya komeka lokola bokeka bana na bino baopoze nyonso bakei na États-Unis d'Amérique biso bokende boya toza na bloc ya kochanger constitution bobata bokita changement constitution ata bolobi yoza na imperium oyo koboya ba changer constitution yoza na imperium yebisangati yoza na imperium yoza na imperium oyo okoya oboykote ko changer constitution lokola botomi na nzela tozela bino bobimaka na nzela tokosala bino sese kumbu cheku toche bino na kati mwana na mwana akoluka nzela akobimela mwana mboka Cédric amoni ya suki bato ebele oyo babandaki kobenga ngai ozobenga mwana mboka Cédric ozozwa ye te nakutanaki na bandimi ya mbongo babotoli ngai telefone bandimi ya mbongo bazwi telefone na ngai nayebi te soki obengi ngai ozwi ngai te nazotambola na likoni likoni kaka bino mwa boyebika terme na biso bakinois likoni kaka soki omoni ozwi ngai te naza na likoni numéro nanga plus 243 81 77 41 486 plus 243 81 77 41 486 wabino mwana mboka Cédric Congolais de père et de mère Nzambe alola pambola moko na moko yezalaki mwa nzete mpe motindami te kasi elongi na ye nde ekitaki mpo na kobikisa mboka Congo. Merci.